Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bola Muka mbote mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomese Nicolanda biso awa na République démocratique ya Congo na vuva mon télévision bien sûr mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kozwa biso na nzila internet bon mongisi vuva mon télévision mingi tolobaka biso liboso na bino ezebo kozongisa conscience ya bato na motu ya bato tomese Nikoloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se okokoluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo aziko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto fandi na mabele ye tondankita talantina nesongi ya nzila fu mokusu ke muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka baye lisusu bongo kozongisa moindo na isika abungela talantina manaka na biso mabiange mibongo Bayindo Bola Muka tokolikia soko tofandi na ndako ye bososolaka nani nde bongo bazali lokola mobiange mi na biso ya mokolo mwalelo manaka ya mokolo mwalelo toko kabola yango lisusu nane songi ya nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola po ya kolobela na ino mboka ye situation politique divorce yaki nesongi ya nzila balobite sima ya divorce ba transfert soko ya ba joueur soko ya ba politicien to mesani ko ba transfert ya ba joueur mais lelo to moni transfert ya ba homme politique bango bayi spirituel lecture na bango toko kenda na ino bomo mesano ko pesa bango mbote bongo sima toko kota na siki ya masolo na biso nesongi ya nzila mbote boni bino pesa mbote mingi tatando mbele kuna maimatali bokolongo no banzoto makasi pe malamu na kati etumba toujours na kati ya etumba wana les écrits de guerre nesongi ya nzila ndenge totalisi na mutu ya masolo climat politique na mboka na biso bato yonso ba se prononcer sauf nesongi ya nzila ba mesani koyoka bino na ba moment de tension ba susu balobaka boze bino moko babanga kate tango na 2016 mokili nyonso zwi panique to yebaki te 2017 eko exister tote nesongi ya nzila nde batelemaki mesikawa silence to yebite lokola président honoraire pe basombi silence yango pe ekumbi nesongi ya nzila na silence po oyo tozali komona esengi peuple azala éclair transfert ezalaki lobi na joueur abetaka na renaissance bakomoni na dessin mpe lobi akomi na vital lelo tomoni yango na baome politique sonité malobo mboka bino nesongi ya nzila matondo mingi tata ndombele elongo mpe na bandeko balandi baso na bisika bazwami to mpe bozwami liboso bya bitando bya bino tokolikia na mayematali koloba climat politique koloba ete président honoraire aza koloba te biso mpe toza koloba te transfert ya ngambo bomoni mboka na biso na esika oyo yango eza lelo ekokamwisa baye babungisaka makanisi na bopete nyonso kasi na baye bayebi kobatela maleka bakomona ete ezali kaka lokola balobaka kozongela répétition maye ezoleka lelo elekaka nango kaka na babileko nyonso oyo ezalaka ete tozwi bosomi
babebisi bosomi bokonzi ya yambo ya mibale ya misato ya mineti na ndenge tokomi na oyo ya mitano na memo mokanda oyo topesaki na bapoliticien oyo tokabolelaki bango tolimbolaki na kati mpe tokolimbola na bayimboka oyo ezoleka lelo soki bokomi ntina likambo ya batransfert ke bauti ngambo bake ngambo batransferaka basupportes te équipe nde ezotransfere bajoueur donc lingi koloba population aza spectateur azotala bapoliticien ndenge bazobina bango na bango ndenge bazosala ye azingi maboko nzoka 4 janvier population azalaki acteur na kati ya terre po abundela bonsomi mindele bakaboli population na bapoliticien pone nini po bazwi bapoliticien batie bango na esika oyo bango bamindele bazalaki na gombe na politike na bango ndenge wana population bazongisi ye na cité lelo azotala bapoliticien balobi nini bapoliticien basali nini bapoliticien bazongisi nini eza na eloko kaka ekokamwisa mutu oyo ayebaki te to azalaki te kasi na kobanza na maye ezoleka soki bakulutu na biso bapapa kengo na baprofesseur oyo balobi te bango baza bahistorien na kobanza bakoki kosunga population mpe bakoki kosunga bahomme politique na biso mpo totala lobi ya bolamu ya Congo mpe Afrique mpo Congo oyo azali mwasi ya kitoko koleka mokili mobimba e mokili mobimba etiye miso climat politique ka bapoliticien ya Congo bazobenda na bango te mena 60 nini elekaki kaka bongo bapoliticien ya Congo babendanaki bango na bango kaya Kasavubu kaya Mbuta Lumumba tango balongoli bakangi bango tolo bakasavubu balongoli président Kasavubu balongoli Mbuta Lumumba premier ministre Mbuta Lumumba balongoli président Kasavubu bango batolo baneti balongolani Mobutu bimi aye asali bango mibale coup d'état donc a neutraliser bango sokola ezalaki programme ya mundele wana nde Mobutu azosalela azongisi Mbutakasa na bokonzi na bakomissaire généraux donc étudiant jeune étudiant oyo bazaki na maturité te parce que bateniaki même pas niveau ya likolo babengi bango ba universitaire na débit lokola ndenge ezalaka joueur auti na Afrique awaza babengi amateur akomi kaka lelo na poto alobi akomi professionnel sans expérience ozomona akeko beta une équipe professionnelle mais sans expérience professionnelle bazali na esprit amateur ozomona alors eza lokola bato bakoti université nano baquérir baconnaissance universitaire te bayebi univers te bazwi bango batie bango wana alors bao bazalaki na esprit ya kozala na badon inné po bazalaki na ka ya Mbuta Lumumba balongoli bango baneutralize bango siko basali nini po bandimisa bokonzi ya Mbutakasa bamemi ye na Nations Unies alors bakongo basepeli kana bango eganye nde omoni basalaka mayele awawa Mbuta Lumumba azalaki na résidence surveillée bakeli canal moko pone permettre bakanga ye bakende koboma ye bakeli lidusu lokola bakimisa kokimisa nzoka kaka motambu na bango motambu bango moko bati yango isolo eza molai eteni wana kasi nazo ya mokuse bakongo ntango basepeli bakomi makasi anti Mbuta Lumumba
Soko kena bakongo bandima mutu alumumba te babengaka moyibi mpona eloko wana me ntango bazalaki bomoko bakongo bafingaki ye omoni bake kodeside bango mibale na lulu abu oyo eza kananga lelo mpona kozwa décision soki Nations Unies kosunga bango te bango bazwa aide ya bacommuniste donc ya Russie basunga bango basilisa barébellion oyo ebotamaki na basécession oyo ebotamaki bazwaki mikano bango mibale esika moko. De quelle heure à Elisabethville? Même heure qu'à Buabur? Je ne sais plus. J'espère seulement qu'Elisabethville sera notre dernière étape. 10 jours Kanto. Je ne supporte plus l'avion. Le Congo est trop grand pour nous. Dites pas ça, Monsieur le Président. Le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur. Il n'est pas trop grand. Il dit sécession, il dit trahison. On descend. Monsieur le Président, la tour de contrôle d'Elisabethville nous refuse d'atterrissage. Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser. Ordre du gouvernement katangais. Quel gouvernement? Ça y est. La sécession est entrée dans les faits. Nous pourrions envisager une visite du président Kassaboubou, mais il n'est pas question que les traîtres Patrice Lumumba mettent le pied sur le sol katangais. Je le reconnais, c'est Moulongo. Amorcez l'atterrissage. Je ne peux pas. Faites ce que je vous dis. Je ne peux pas. Ils vont mettre des camions sur la piste. Monsieur le Président, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas d'autre solution. On ne sait pas se méfier de Tchombe. Oui. Tchombe n'aurait jamais agi seul. Ce sont les Belges qui l'ont encouragé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a le choix entre la guerre, la honte, l'abdication et l'abandon de 70% de nos richesses nationales. Monsieur le Président, on n'a pas le choix. Il s'agit de réduire une rébellion. L'union minière du Haut-Katanga, c'est toute la haute finance mondiale, vous savez. Vous vous rendez compte? Leur laisser un territoire 16 fois plus grand que la Belgique. On ne leur fera pas ce cadeau. Il faut faire appel à l'ONU. Vous croyez que l'ONU est le meilleur recours? Si on doit engager une opération militaire, vous pensez pas que les Russes... Les Russes? On dit déjà que je suis le jouet des communistes. Vous voulez me faire assassiner par la CIA? Alors, bakaboli bango, na évité ce que bakobenga ngo divorce, to séparation. Donc au Cameroun. Bokabani wana ndekele komema Mbuta Lumumba na liwa. Eloko Kasavubu andimaki esalema mpona Mbuta Lumumba. Quelques années bambula elandaki. Kutu bambule kaka ndenge batia des autres données kobaki kaka kobaki a vu plus de 5 na bande 5 to 6 gouvernement na 5 ans ata motobe kokaki ko changer ba changer premier ministre ti suka nango lokola ba monaki te président Kasavubu comme faible parce que abako ekaboni de na biteni misatu abako mwinda, abako Kongo dieto, abako kodia. Balongoli. Si manango balongoli kaka na pete nyonso akeye. Metango président Kasavubu alongwe bake koluka Mobutu akoti. Batebele bayebi ke Mobutu bazalaki koyoka na malamu na Kasavubu. Parmi bana Mobutu moko azalaki na kombo Kasavubu. Balongola kombo wana sima ya makambo ya coup d'état. Donc Kasavubu avivaki surprise Mobutu abalukeli ye. Mobutu ya uti kopesa grade ya likolo na Kankokolo a commissaire lieutenant général.
lieutenant général Joseph Mobutu. Par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965, prise par nous, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. Généraux-major, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise. Comme nous, comme vous l'avez toujours fait dans le passé, continuez à lui obéir en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Mobutu abalukeli kaka na seconde netinda toujours ya mindele po bazali na kati bazali na posa Mobutu akota na bokonzi. Mais tango président Kasavubu alongwe chasse à l'homme dirigé na bamindele oh non bozoye baboye banani bakofinanse ye banani bakofinanse ye po azala makasi fo kokeba parce que bakoyi kozonga nini ekoleka babandi koatake bato bazali na bambongo ya ngambo ya bakongo yango bokomona moto abengaki Baro Manoka bapesaka ye punition alesa baprisonnier mpe atonga bacimetière na Kinshasa soki cimetière oyo ya Kasavubu oyo eza en face ya Ipaka moto atongisa yango Baro Manoka oyo ya Ngiringiri na aveni Kola Tende Baro Manoka ake kotonga hôpital moko sous quelque donc punition makasi alesa baprisonnier mpe atonga biloko wana ti Baro Manoka kweli lelo bokende kotala bana Baro Manoka baza bapauvre parce que bakwesaki tata na bango na mokulu. Alors na balire wana politique epa na biso na Congo bamindele batiaka songi soki moto akoti na bokonzi fo kebela bato wana parce que so baza na mbongo moni bakoatake yo bakosala boye bakozongisa boye me bango bazoyiba makasi na kati ya mboka na biso bapauvrir bakomisi biso babola ya kosakana te bazoyiba mbongo ya pétrole ya do bazoyiba diamant or zinc manganèse coltan uranium nyonso cobalt na banzete na biso toloba te nzete baza kozwa ba autochtone bakolo nzete baza ko se retrouver te kuna bosimba te mais population za ko vivre distraction politicienne basali boy baqualifier okuna muyibi okuna boy bongo mais Mobutu tango akoti na bokonzi ngai penza biso ne sonyanzi le pesa na biso pasi na motema soki bapapa kengo bazoloba te mais sika bozo senga président honoraire aloba fallait bosenga papa Kengo ba politicien ya première ère na deuxième ère bango nde baloba balimbolela baleki makambo ezoleka na mboka ezali ka répétition ya maimale kaka. Alors étape eleki Mobutu akoti kaka nde Mobutu akoti ebele bayebi te po bandimisisa bokonzi mpe ya Mobutu babengi ba dirigeant africain nyonso baya kosangana na Congo cité de l'OIA oyo ekomi cité de l'Union africaine etongamaki na 2000 justement po bandimisisa bokonzi ya Mobutu ke ndimami na mokili nde basali eloko baye kosangana na Congo au moment ko Mobutu autosala coup d'état donc a posé acte moko ezali anticonstitutionnel abuki mibeko asali coup d'état mais lokolo eza mindele bato batindaki yango
et basali lokola Union africaine azalaka mwana ya Union européenne lokola organisation ya unité africaine ezali donc sous-organisation mwana te ezalaki liboso communauté économique européenne tango bango bakomi na Union européenne nde awa pe oya pe balandi bango pe batie Union africaine mitindo oyo oya ezotambola nango ezouta na mikili ya poto donc na impérialiste mitindo oyo Union africaine ezotambola nango ezouta kuna omoni botuna batu botuna papa kengo ndenge bavandi na bazana na bomo botuna bango botuna bakulutu siko union cité ya Union africaine Mobutu atongaki yango est-ce que atongi yango après 5 ans ya reine na eto na debika katikati ya reine na tango bayembi ke nzembo bayembaki ezalaki lelo yo Kongo yo ya bakoko na biso tosambeli na Nzambe po abongisa Kongo yo ya bakoko Nzambe ayokeli biso sima ya Lumumba tozui Mobutu oye Kongo nouveau emonani sika Afrika mobimba bandimi po basangana na Kongo nouveau Afrique nouvelle unité Africa vive l'OIA vive l'Afrique vive nouveau régime ya Congo mboka Congo Kinshasa mboka Congo Brazza unité Africa Rwanda na Burundi Tanzania voilà hein et ça les 70 et ça les 67 68 dès qu'à Kotaki omoni mayele ya mundeli Mobutu avandi na bokonzi tango Mobutu azobomisa bapapa bamba ezetinda mindele mpona kobangisa bapoliticien nyonso batikali me basali neni babimisi so mindele mosusu baye kosala interview ceci comme ke yasalaki makambo na ndenge na ye rendu public au lendemain de ce complot et qui donnait carte blanche à ce tribunal militaire d'exception de faire ce qu'il pouvait faire. Il était du devoir, n'est-ce pas, des 3 officiers supérieurs qui constituaient cette justice militaire d'exception, d'accepter ou pas que les conjurés aient des avocats pour leur défense. Ce qui a peut-être frappé l'opinion publique en Occident, disons, c'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Ce sont des papes. Alors, c'est trop tard parce que po babima ba innocent ba commanditaire ya makambo na nyonso ya kaka mindele alors toye na ba état climat ya mboka tokomi na ba période ya ba conférence nationale relecture africain basangana départ ekozala na Congo mais
même climat oyo bakaboli lisusu babandi kofinga impere babandi kozongisa IDPS etelemi IDI baparti ebelebele botanaki baiferi basali boye donc babendanaka kaka bazwi bato na opposition bakena bauti na opposition bauti na mouvance présidentielle bakena opposition violence ekoti il faut kobeta nani bamouvancier donc mouvancier soki alati abakos fo babeta ye donc ti bamouvancier baki kolata bacravate mpo base protéger na nzela parce que violence ekomi na nzela donc bamouvancier baza bahomme bato e bango sikoyo ntango kaka IDPS etelemi ndenge wana sikoyo fo koluka banani bazofinanse IDPS entre autres fo koatake kosatake na bariche ya baloba lelo Kantsebu na mbongo na ye Kantsebu azalaki grand commerçant omoni alesi Kinshasa mais bokendo tuna histoire mpona nini papa Kisombe ki akumwisi bakotisi ye na politique mpona koaffaiblir elle ya Congo central asalisaki basadisa partout mais ntango akoti kaka na politique akomi na bureau politique wana ya MPR asuka wapi ntango ake comité central asuka wapi na biloko na ye na nyonso eza politique bakwesi dokolo eza bongo donc omoni mindele bayaka balobi bokebela bato wana il faut kosatake na bango bino siko soki basali bongo il faut bamonte eloko moko nakoyebisa bino liboso armée ya Mobutu ndenge ezalaki Mobutu asangisaki bato nyonso ya kati na armée bagénéral Masiala bazalaki d'ailleurs bitumba 67 contre Jean Scram bagénéral Masiala bazalaki donc tomi tozwa bongo ke bosangani ezalaki baluba bangala mikolo nyonso na kati na armée bato nyonso bazalaki mais sikoyo mindele bamoni ke te il faut tomema ye na mopanzi moko po akende kotribalize armée coup d'état monté manke oyo bagénéral bamajor Mpikantoya bobolane oyo boyebi ya baomba bakuli ya kubanza bayaki na côté civile omoni siko banani bakenge kodenonse eloko wana epa Mobutu bango baforme bato wana kuna balobi na bango basala travail na bango ya fin ya betide na bango etango basali baarmi bapoye basalaki koma kosala coup d'état na Zaire ya Mobutu wana ezalaki mémoire ya major Mpika bozomona siko baye nango awa basali plan nyonso ndenge kosalamela me bango balingi te esalema nango eza kaka mpo bamema Mobutu na tribalisme alors Mobutu alobi seke kotia bato nyonso confiance eza mabe alors malamu nangwandilize armée ga jusqu'au bangwandi atie bango pembeni na bangala mpo bango na nde bata confiance mais eza plan euti libanda kozala confiance na babikolo mosusu te fo kokeba totalatala makambo bazosala donc omoni lokola Congo ezalaka na maboko ya mindele makambo eza ebele conférence nationale désordre ti bazosala désordre wana bango bayebi parce que bango nde baza na plan na bango nde muze abimi siko kuna azoya muze ayaki na programme oyo bamindele bazalaki na ti balobaki ke muze aliberaki Congo te muze alibere Congo te parce que tant muze alobi tolibere Congo na dictature ya Mobutu mais dictature ya Mobutu te ezalaki dictature européenne ya impérialiste baza kodicte sur Mobutu et tant Mobutu akabwanaki moke na bango na côté ya nini ya spiritualité bato wana bayina Mobutu kala basataka non makambo eza ya ebele lelo bapapa Kengo tozoloba boza bakulutu oyo akolanda biso akende osolola na bango bosolola mpe na bandeko mosusu mpe basalaki na deuxième république baconséquence ya kotia mbongo epa mindele bakangaka yango ntango nyonso
eza autozongela te po tolobi yango balebele koyoka conseil ya mindele ezali koboma Afrique mpe koboma Congo, surtout Congo. Lelo na ngonga oyo bato bauti FCC bakengambo kasi ngunza bato bayinaka eponani pa uti opposition ke majorité présidentielle mouvance lero bazobenga mouvance birindwa soko uti na majorité aucune opposition babetele maboko soko uti na mouvance aucune opposition au trahir soko uti na opposition aucune majorité kuna po trahir moni mais peuple a osepé là pour le quoi il y a qui fanatique siko ya opposition peuple a osepé la muta majorité a qui marque na opposition ndenge pe lelo ezosala ke lokola tango passation ya pouvoir na mboka na biso ezosala omoni opposition ezalaki na ampleur nango sentiment wana ya bomoko ezalaki na bango te même na population nde ezosala sikoyo ke ntango bazowuta ndakisa bato ya FCC bazokende na côté ya cash to ya union sacrée bazalaki plus pour opposition pour division nde sikoyo babeti maboko sikoyo mutu moko kaka ya union sacrée alongwa alobi te nga na ke korejoindre FCC bakobenge traître lisusu ozomona donc trahison sikoyo mundele kuna bandi azoseka parce que awawa ba victoire même bazo prononcer eza ba victoire ya ndenge nini sir bino moko wana eza ka victoire te bozolonga banani po bozobunda bino na bino bozoswana bino na bino bozolonga banani bakoteli bino na kati ya lopango batie bino songi bakulutu na baleki bozobunda siko bozoloba ke tolongi entre temps bozopesa avantage na monguna oyo azolinga botola bino lopango bolimbisi mfumu ntango bozali koloba bosaleli vraiment la machine à remonter le temps ndenge bayi lopoto bakolobaka bouti na bokala ti bozongi bankoko balobaki bapesaka mwana toli yambo akenda mabina to yambo akota zamba mosala wana nesongi ya nzila moto akokakola ngai te bosali yango bambula na bambula mais lelo esika tokomi bahome politike bafongola ta litoi seconde te po bayoka bino lelo botangi lisusu Papa Kengo toza na baelement ya ndenge na ndenge bosita Papa Kengo basolola na bilenge bapoliticien bino pe bo se réconcilier entre bino boyoka na boya auprès ya peuple pona koya kosenga peuple pardon to bandi na ba première politicien ya première ère ba Papa Kengo ba Papa Boboliko ndenge bozolanda non baza vivant ils sont là oui. Au Sénat bato belé bosangana ba père on a bazate bazali bazana Sénat bosangana Boboliko lokonga Papa Kengo bobenga babenga classe politique actuelle bayebisa bango ke baleki bo pardonner biso parce que to induisaki bino en erreur to ndimelaki mindele basangani basali force wana bayepe pa ya peuple limbisa biso parce que to trahisaki makila na bino to trahisaki indépendance rapidement tozana moi 5 minutes to yebite message ya Nesongi Nzila ekutaka bango na ba écouteur na matoi to yebite longi ya Nesongi Nzila ekosepelisaka bango te mais sika to komi population ndaza konyoko 5 ans ya mandat ya chef de l'état tikali soko na 2 ans 10 mois na quelques jours mais toko suka wapi l'opposition pemba récupérer kaka ba indépendance awa to utaki ko sepela to organiser ba élection na misolo na biso moko président Kuti ebonga vide teka si libre injonction ko sala te melelo ba injonction ensongi toko suka wapi o to nyoko mina ngona 60 indépendance ba yiba yango nyoko libiso tele bongo yo bako yiba to bazako luka ko yiba biso soko pesi ba yibi toko suka na yango wapi natondo mingi omoni mbala mo ebele ezalaka population ezosepela moni biso tozoka pasi population eza komilela pasi biso tozoka pasi tobandi na Nesongi Nzila azoloba bato bazoyoka te ezaka soso apele litongo edingetana soso apele litongo etani mutu aza na pongi ya moke
ayoki makelele mongongo asoso ekoteli ye alamuki kasi moto aza na pongi makasi atikali ya kolala aya kosutuka mbaya mosusu tosi tokomi na ngonga libwa ntongo etanaki kala bayebise na basoso mpo oyokaki bango te naza koyoka te po pongi elekaki makasi population akosuka na esika nini babotoli indépendance population ayebi na ntina indépendance yango te population aza motali po mpona population eloko batiai na mutu soki oza na maboko ya mundele nde ozwi lobiko nzoka nde oza na maboko ya mundele eza liwa régime ya président honoraire président Kabila ntango akoti na bokonzi nga nazokamwa mboka oyo na biso nazokamwa bato ntango balobi na ye akabwana na bato ya musée akabwana na bato ya musée mazoki apuya bamindele nga nakokakola biso yango me ntango baza koapuye ye wana na CCC kaka bango bamindele basi bakeli lisolo ya aza mwana ya musée te bake kotia yango na opposition aza koamplifie yango me bango bazosoutenir ye parce que na ntango wana bazosenga ye pesa biso oyo sala oyo sino te okokufa lokola mpe tata na yo sala bosala nayebisaka bino ebongana soki okomi yango soki nano okomi te eza lolenge omoni me soki okomi yango nde okomona te ya solo nalobela kutu te baye balekaki ata biso population ndenge population ezali ekoloba présent nano okomi te me kota oyoka nano bacoup de fil oyoka nombre ya bapression oyo kozwa la grande puissance yango kaka lelo toza boye na ngambo mosusu ya baimpérialiste baza kokumisa président de la république mais na ngambo mosusu ya bango kaka baimpérialiste yango mpe basi babandi kosatake lisusu na président epai mosusu balobi olongi bamosusu balobi ote olakaki bakasho ekozala na bato te moko mokanga bato mosusu kaka bango bamindele bamitie na dekan wana eza bango na bango kaka mpona nini po population eza na confusion donc omoni pasi toza nango kaka mokolo baye koremarke ke président honoraire ndenge azokende balobi aza mayele mosu ebombami na se nde babimisi sikoyo bitumba en face parce que likambo ezali eza na likambo mosu eka likambo ya Congo eza nango likambo te o boyeboye Congo mokolo président Chilombo akoloba ete na boyi baimpérialiste baloba na mbokolo kaka ndenge asilisi phrase bokoyoka kaka ndenge nini bamboka yango bana ekotela mpe ekoloba donc likambo toza nango population aza spectateur azotala sikoyo bato mosusu bazosenga président honoraire aloba sikoyo motuna na biso toza komituna aloba neti nini eloko nipora masolo bayokanaki ya soutenaki moninga na dobi ekomi na esika oyo nyonso ebandi kokenda na defaveur na ye te eloko bato bazososola te mbala mosusu eza nini omoni toza na kati ya mboka sikoyo fo bato basepela te ye alobaka mpo kuna président de la république mpo azoloba mpo na ye to vivre siko scène ya koswana ya bango mibale ou bien okuna lobi ou bien tozali na président de la république azosala oyoyo motema na bango bazomona te tosalela boye mpo tokende liboso soki président sortant président honoraire avandi alobi te malamu baninga basala ye aza nini na likambo ya koloba te soki ezalaki kutu campagne électorale bamosu bokoloba te ye mpe aloba programme na ye
akoemettre vie na ye mbala mosusu soki ezalaki ke Congo eza attaqué nde akoki kosala déclaration sikoyo bolobi neti bon nayebi motema na ye te me nalobi kaka adéclare neti nini soki président de la République en exercice en fonction alobi te bato ya FCC bazobloke po atambola malamu bakabwana na bato ya FCC biso topesaki toli tolobi botambola na bomoko kasi botia mibeko oyo ekosunga mboka po etambola na bomoko bango na scène politique na terrain politique bamoni te malamu bazala ya kokabwana sikoyo tosala nini tobanda kokota na esika wana ote awa faute te mbeba ekoyebana lelo te mbeba ekoyebana lobi malamu pe ya bamesure nyonso ekoyebana lobi lelo nanu te lelo totala mayema azosalema bongo tozela yango lobi baresultat na yango ekozala nini bosepelaka te mboka ntango nyonso ezalaka bato bazobendana bato bazoloba boye biso tokopesa toli bato batika kofinga totala lolenge tani tokoki tosala mpo mboka oyo ekenda liboso popamba te population oyo eza konyokoma makasi mpe ayebi te nini asala ndenge aza bongo ayebi te nini asala azotala sikoyo mboka na biso bakopesa ngo babilaka ya bambongo eske ya solo mpo mboka na biso etambola ifo tozela nano bamboka wana epesa biso bambongo bacommunauté internationale epesa biso mbongo tosalisa bakapasité na biso ya mboka me epai mundele azomema biso na eteni ya mabe po lelo eza na eloko moko ezoleka na Afrique o mundele bato baza distrait makasi alternance mundele aboyi ezala na Afrique nini eleki na Angola botala na Angola alternance esalemi président honoraire ya Angola dos Santos aza wapi lelo bagénéraux na ye ina bacollaborateur na ye mosusu baza wapi lelo babimi libanda bakomi kotekisa na biloko bake kovanda na libanda bakomi kosatake na bango bakangakanga bango na mboka omoni yango oyo esalemi na Angola siko alternance esalemi yango même histoire ya Angola yango elingi esalema bozomona na ntango wana ekosenga nini sikoyo badirigant oyo nyonso bakovanda na bokonzi mpo balobaka te alors alternance eza eloko mabe lokola nga si na koti nakoki kolongwa te parce que soki nalobi na cede nakomi na danger nakozala na danger omoni na quelque dirigeant oyo balobaki déjà ke nakose présenter lisusu te na tour oyo mais curieusement bakomi lisusu bacandidat na bapropre succession na bango donc révélation bosali wana ke mosika makasi moni sikoyo ke ntango alternance sikoyo ekozala impossible parce que baprésident bakolinga base maintenir suite ya danger soki alongwe alors bango nde ekozala makasi mpo na bango mpo na koloba te en maintenance oumeli osali 5 ans 10 ans osali 20 ans soki Kagame asali mbula ebele kuna lokola servir bango aumeli nanu te soki Museveni aumeli nanu te donc nyonso wana efo elobelaka biso omoni alors bokasi nyonso ezalaka ya kati donc badirigeant africain biso ntango tokomi oyo sans coloration tokomeli mpona bango nyonso sikoyo mabe moko ezali na bakongolais ezali balingi kaka balingaka bomoko te me balingi bakamp yo fo olakisa kaka kamp na yo ozali nga naza congolais naza africain kamp nini na ozali nga nazolobela réalité en tant que chef spirituel en tant que continuateur ya œuvre prophétique ya Mfumu Kimbangu sikoyo Mfumu Kimbangu aza na kamp ya banani
lelo soki na mboka na biso ekomaki baswahili na baloba babunda mindele boni bakokufa na kati bana mfumuki mango ya baloba na baswahili nde bakokufa siko mfumuki mango asepela bana ne babunda akosepela te siko so mfumuki mango akosepela te bana ne babunda siko ni songa nzila mokobi ya mosala mfumuki mango nda akosepela te liwa ya congolais moko ezali perte munene mpona afrique kolandela don oyo tata mokili atie na kati ya congolais liwa ya africain moko noir moko moyindo moko akufi eza perte munene na kati ya afrique kolandela likabo mutu wana ye kosala na kati ya mokili pourquoi mundele apréféraka bayindo boboma na bino dernièrement nayebisaki bino ke nani tosala guerre te nde ndenge bozoyoka bakombo wana boyokaka sayo birmanie ya sosa Gambela, Carton, donc Maenge, Itaga, ezali bamboka mususu neti ba Itaga wana nyonso eza na mona Tanzanie kuna ezali awate. Mais na honneur ya ba force publique ba bundelaka bitumba ya ba belge wana do bitumba ya métropole de ba pesa ki ba koko wana. Mais abekela bino masolo wana te. Voilà. Donc, on a quel avenir Gambela. Moi, éviter Gambela, on est à la Kawak. Itaga est à la Kawak. Vous avez des Bamboka à Congo. Donc, sous-armée. Armée belge et Afrique. Vous avez une force publique. Dès que Daga, pour Bundabitumba, il y a belge. Depuis wana, le bateau s'entretient kaka. Mais Angola, on a la guerre à 25 ans. Bazala na guerre. Bazala na ko s'entretuer entre Angolais, babomanande. Bangolais, na Bangolais, babomana. Bamususu batu ya Savimpi, batu mususu, batu ya. Dotolo ba unita na impela. Nde babomanaka. Bangolais batu bazala ko kufa na guerre wana. Do na guerre te mena ko bomana wana. Oba bengi guerre. Est-ce que unita na impela bazala ko défendre mabele ya Angola? Di. Unita zolinga bengana impela pa zolinga bengana unita. Ata na Congo awa to viva na biso kaka ba rébellion, ba sécession. Ba M23 wana. Bakunda batware wana nyonso wana o baboye ezala kaka bato batekaka mandoki nde batiaka ngo wana tozo défendre mabele na biso te kasi tozobunda na banguna donc biso na biso nde tozobunda. Nigeria basali guerre o babenga ya Biafra eza guerre ya pétrole même wana soki bitumba ya kobomana na Brazzaville awa bakokoi baninja na bakobra kaka bakongole bango na bango babomana basomba mandoki na bamindele babomana moko te na kati na bango misato groupe wana azalaki ko défendre Congo Brazzaville na envahissement ya bapaya balingai babotola Congo wana eza te kaka babomanaki bango na bango ba Nigérien na guerre Biafra babomana bango na bango ba Tchadien babomana bango na bango Idriss Déby na ba Hissène Habré ba Kukuni Wedei babomana kaka bango na bango biso pa to bomana kaka biso na biso na Rwanda pe ba ute ko bomana bango na bango Burundi pe ndenge moko partout na Afrique guerre ezati mokolo ko guerre esalema na Corée du Sud docteur bani na Corée ebimisa état ya Corée du Nord alors armée nord-coréenne nde eza ko se préparer basali ba arme po ba défendre Corée na bango na ba envahisseur ba komeka ko envahir mabele na bango wana nde bazana armée ya solo ba chinois
baza na armée bairanien baza na armée parce que bazosala baarme mpona kodéfendre mabele na bango bajaponais ainsi de suite mpona kodéfendre mabele na bango parce que awa na afrique tobomanaka biso na biso basimbi minduki bapesi baarme na biso eza pena bavéritable armé te mais ezali baservice ya gardiennage ya mindele mpona koprotege bamabele ya bango bamindele. C'est pourquoi batiaka bacreye bagroupe armé bobundaka bino na bino otango bino bozobunda bozokanisa bozosala guerre mais soki lelo balobi ke balingi baattake mboka na biso na bagrande puissance tokolobani tona manduki ya kobundela te bosomona kote nini entre-temps na cité esika peuple akoki kolamukela mikolo nyonso na bachaîne ya télévision mikolo eza eloko mosusu te actualité ekomi kaka FCC union sacrée actualité ekosala bilanga eza te actualité ekobokola bibwele eza te actualité boluka na nde bokosala bamituka ndenge nini bokozwa développement ya eza te na moto azosala bilanga telle chaîne elobini RFI alobini donc asalika mwa moke apemi alobi mundele alobi akotinda mbongo bolokwa na scène aka plate bandi mongo ekoki na mpo mundele akotinda mbongo donc distraction politicienne oyo esalemaki na 60 eyeli biso mobutu ntango akoti na moni biloko wana nyonso ezolobama wana papa kengo na ekipe na bino na bato ya deuxième république nga bozokambusama Mobutu il a volé, il a pillé, il a tué. Mobutu. 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime république. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
Sous la pression des événements, le président est contraint d'accepter un grand débat de société, une conférence nationale chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengo, les 2850 participants venus de toutes les régions du pays dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme, fils de ce pays, peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le peuple zaïrois. Mobutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique, la marche de l'espoir, appelée aussi marche des chrétiens. La manifestation est réprimée dans le sang, des dizaines de participants sont blessés, des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. La dictature continue. Ça continue, qui continue à nous tuer. Nana vota qui est azuwaki ya solo akomi kupoma biso tukomi lukula mpoko tukomi lukula biso tukomi lukula papier yo ya bakendaka nango na weste ya solo aza kuboma biso nyonso boye bukonzi yango akutikala na nani moto aliaka bukonzi kenda sana bantu na ngai bantu oyo baloli bango sikoyo bakomi banzinzi bakomi bangungi obomaka mikolo nyonso me na ntango akotaki bayembelaki 5 ans, Mobutu akosekwisa Congo. 5 ans, mbula mitano biso tokoyokana. Batata ba mama na bana bobima libanda toyokana tobongisa mboka. Me bila ya Mobutu ezalaki ni. Elaka ya liboso eleki tondimi Mobutu bila esalemi. Sika totala avenir boyakani tosangana pembeni na ye. Et la kaya lelo ezali objectif 80 pesa longo. Indépendance économique est dans un nouveau régime sengi to bongisa. Sikoyo. Objectif 80 Mobutu alobaki ceux qui premier était deuxième, ceux qui deuxième était troisième. Kas Congo 4e position non et non to bondima yango te kaka nenga sali bongo. Un mois après Zaïre monnaie 32e. Hein? Il y a une nuance au cercle politique. Et bien, mot. Bilan Mobutu en 1980, ça l'a quitté. Tout ma cambuya kolobeze belé. Faut mon ndenge bolobi vraiment to monique makambo ya koloba ezebele oyo même na bango moko ba homme politique étant musuba yebite. Mais to comprendre de fois que ba kolanda kabino bolekaka na RTNC bolobi mboka oyo bodediaka yango na Josie Teze
mboka tokotambulaka na bilaka mfumu liloba suka te liloba lelo na lisusu fo bato aja lelo eza bato bauti na etelo ya bapaya nde batiaka bato ya lelo mpo bazoluka mbongo biso toza bato tozoya mpo tolimbolela bato lobiko na bango yango wana tozonga na boyindo na biso bosalaka constat ntango nyonso bakosala losambo ya mboka na nkombo ya yesu soki basali losambo na bareligion étrangère to ya mortalité ekomata banditisme ekomata makambo mabe ekomata makasi bosala ngana bi bosala nde constat yango wana soki tozongi na boyindo nde esika bokomona mutu nyonso akoraisonne na botata mokili ayebike na kosala ndeko na nga mabe te mpo azali ngai yango wana mikili nyonso etambola na botata mokili na bango batambola malamu mpe baluka bolamu ya bango na esika bolamu ya bapaya donc bokoki te bobombaka bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na balibanda botiki population etikala konyokoma wana eza ezaleli ya bosatana me na botata mokili nyokoma na population na peuple esika moko mpo bino nyonso elongo boluka bolamu na bino. Le 4 janvier 2021 wana conférence de presse bandeli lisusu likambo yango po likambo yango ya losambo elekaki le 31 décembre yambo tokota na mbula oyo tobandi kolandela manaka ya bapaya ye akoti ye akokota na place na biso te po yaza na kati ya religion étrangère osomona ye aza na religion mindele bango nde eza esengo mingi mpo na biso parce que biso toloba soki bapesi mboka na yesu ekotikala kotambola te siko tolingi tovivre nde preuve yango te matoni me tomoni lobi na lobi eleki awa bapastoro bazwi bagalon bazwi bagrade balobi losambo ya le 31 eboti mbuma. Nouveau président il y a États-Unis alaki sikawa ko soutenir Afrique à 100%. Politique ya mabe ya libanda pona ba africains zeli sous-souté et puis kaka losambo wana etelemiseli biso lelo président actuel le président Chilombo président de l'Union africaine et la kisu ke bandeko ya est kolela na bango esili potanga ko telema na ngwende wana ya Union africaine a ko imposer bamboka yonso ezempene na biso oyo bakotungisaka République démocratique ya Congo pe makambo esili pona bango eze gain pona bango eze bénédiction oyo kaka losambo ya décembre esi futi awa ya mboto koma na katikati ya février. Président des États-Unis alobi ako soutenir Congo po esalani na secteur ni na domaine nini parce que pour Congo ezala makasi il faut tozala makasi na économie pour économie ezala makasi il faut toyeba kokela ako soutenir biso na kokela pour tozala makasi il faut tozala na armée makasi oyo esalaka mandoki ako soutenir biso po tosala mandoki oyo tokobunda na bango ou bien bako soutenir biso na kokita na descente bako appuyer descente aux enfers ya Congo ye moko avandi na illégalité ndenge aza wana po moto anyaka pese bokonzi passation de pouvoir ezali Trump siko Trump akena bokonzi yango kuna epake aboyi kotika yango moto basali na passation de pouvoir vice-président wana aza na qualité te po constitution ezoloba moto azobima nde akopesa bokonzi en cas d'empêchement na ye empêchement que soit malade soit akufi absence na ye nde vice-président que relève passe à la passation de pouvoir na président entre sikoyo nani Trump azalaki empêché te aboyi akei logique il faut bakende bazwa ye nanu aya kosala passation de pouvoir le reste après donc ndenge akei ti ndenge atikaki bainsigne biloko wana nyonso ebobolo pouvoir ye aza na motema pas cede te motema ne cede te moni donc nanu avandi wana avandi na illégalité akosala bamakambo wana nyonso na illégalité po oyo akopesa ye apesi ye yango te
Faut est-ce que loko wane ko ça la peine influence spirituelle makasi na mokilio vraiment. Makasi bozela ka botala terra ko kendela ndenge ko zanga. Botala ka mais to loba kete dernier président ya États-Unis George Bush fils 43e président. Barack Obama race intermédiaire Ramsès B. Na bongo la malobate. Tina zolo banabini, bongo la malobate. Eko zala bongo nani oyo Trump nenga leki. Balobini ni batu musu bakale frère président azaboya azaka kamvra azaka. On pas continuer zera kala bongo nati. Ezaki ko to sebi na papote. Shit ya catholicisme, shit ya christianisme. Pape Benoît XVI, pape Apocalypse, souka ya pape. Oyo aza lelo pape François quantième nombre moni parce que aza na kati ya 1000 na kati eloko ti donc bazokende kaka bongo yango na moni même ntango asalaki losambo oyo apaka atambolaki na nini na hélicoptère olie babika plus de 1000 morts. Mais fou curieusement batikeli ye bokonzi te mais akei epai ya bancien na cimetière biso toteyaka tolobaka kuna nde esika bayebaka endamisisa ya bokasi mais arespecte baprincipe wana kuna automatisme moko kosalama to akei akendaka na ebobolo ya pamba bancetre na ye bazongisela ye bokonzi wana ye azalaki liboso aprete serment na bible c'est quoi que kuna pa bancetre libanda bomoni batombo eloko ni ezolakisaka bancetre États-Unis bandimi soki ekendeki pa bancien oyo bazomona boye wana nde bolobi botuna biso motuna wana po bandimi me ye ake na bancien oyo bakenda bayambi ete oyo mosuni bakoki koyambe na basentiment na bango ya corruption po mutu soki nano azongi mokili ya molimo te azalaka espelelo akochange lobi azongisi awa tozolobela pouvoir dirigeant ya États-Unis tolobi esuka na mutu wana na président W Bush nani George Fuchaka George Washington George Walter Bush moni ya mibale ya clôture sikoyo Barack Obama lokola ye apesaki ye George Bush apesaki pouvoir wana pa Barack Obama. Barack Obama en tant que mobile azopesa omoni kaza race intermédiaire avandi na mwana mwasi ya moyindo. Donc ce qui tozui États-Unis lokola empire oyo ekangi Europe mobimba chaque Europe donc chaque pays à Europe est en représentation dans les États-Unis. Les 50 États des États-Unis oyo yeko sala 50 États d'Afrique ezali kokabola européen bakabola ki États-Unis. Alors il y a empereur a pesi beaucoup a zui esclave avant d'ici na trône ya barua mwana mwasi wana nani Michelle Obama. Alors il y déjà nani Obama a ça pesi beaucoup de pas d'esclave. Le col est salé spontanément, mais aussi progressivement. Pour moniter les noirs, babandi ko pota siko, babandi ko poussa. Alors, bayindo bazo poussa na boyenase, siko na likolo. Ye apesi na Donald Trump. Nzoka asi avandisa ki esclave ne bonga. Ye Obama pesa ki Trump loko ya malonga te po esclave ça le kaya parce que pouvoir oyaza na mona nzoto na ye oyazo dondwa nango milimo ezokamba ye ndambo esi ekote pa ya mwasi moumbu. Alors Maison Blanche ezalaki réservée uniquement pour na ba blanc construit na ba yindo bien sûr mais c'est comme Maison Blanche comme na race intermédiaire parce que Obama za ni mundele ni mwindo ozomona yaza na ye pont pour les anzélate, les éléqués. Alors, quand on a dit moi si pembe, bokonzo yazana wakabole ya monanani. Na moi si. Ezana makanisi mususu moi si pa yebisi.
esika boye tosala boye tozongisa boye esclave ya lobi akoti na ngwende azwi mpe mikano ata ya moke ayebisi mobali na ye tokende otala ata bapauvre wana kaka ndenge bake wana pouvoir wana elobi moyindo alobi spirituellement nyonso eza considéré alors lelo baza koexerce pouvoir ya passation ya transition oyo bango bazosala bango bamindele ya transition si basilaki kaka moni na solo eza ebele prochainement tosala na bino émission ntango nini pouvoir dirigeant ekimaka Europe mpona kokende na Asie lelo président azwi ngwende ya Union africaine soki mindele balobi bakosala guerre na est bakocreye bagroupes armés bakosala boye tokoki toloba nini biso baafricain tokoki toloba nini nayebi te mpo omoni biso badiscours oyo to bamessage oyo ya distraction tolingaka yango kutu to mpe tosepelaka nango te Congo azoluka soutien te ya Europe to ya Amérique po lelo nakoloba na bato banso bazolanda biso na olela na loboko na yo moko na balesa yo pona me mutu oyo ozosenga lesa yo olingi koloba yo ozangi maboko siko soki yo ozangi maboko alesi yo ya yambo atie nano epai na ye ya mibale atieli yo soki atie epai na ye tuku mibale to kama okosala nini lokola ozanga maboko alors ya malamu senga maboko no moko epai tata moke apesa maboko yo moko liaka na maboko na toluka te basoutien libanda donc toza na posa soutien baaméricain te po depuis baya awa nano basoutena biso na kobonga te baeuropéen nano basoutena biso na kobonga te so bazalaki na souci na biso bolingo eza koyokana bato fo bayokana na ntango bino bozotia bakongole baswanaka bango na bango biso ntango tozolobaki mboka bapesa na yezu te raison na biso ezali moto akokakola biso te liloba suka te liloba lelo na lisusu fo bato aja lelo eza bato bauti na etelo ya bapaya nde batiaka baja lelo mpo bazoluka mbongo biso toza bato tozoya mpo tolimbolela bato lobiko na bango yango wana tozonga na boyindo na biso bosalaka constat ntango nyonso bakosala losambo ya mboka na nkombo ya yesu soki basali losambo na bareligion étrangère to ya mortalité ekomata banditisme ekomata makambo mabe ekomata makasi bosala ngala bi bosala nde constat yango wana soki tozongi na boyindo nde sika bokomona mutu nyonso akoraisonne na botata mokili ayebike na kosala ndeko na nga mabe te mpo azali ngai yango wana mikili nyonso etambola na botata mokili na bango batambola malamu mpe baluka bolamu ya bango nisika bolamu bapaya donc bokoki te bobombaka bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na balibanda botiki population etikala akonyokoma wana eza ezaleli ya bosatana me na botata mokeli nyokoma na population na peuple esika moko mpo bino nyonso elongo boluka bolamu na bino ye akoti ya kokota na place na biso te po yaza na kati ya religion étrangère osomona yaza na religion mindele bango nde eza esengo mingi mpo na biso parce que biso toloba soki bapesi mboka na yesu ekotikala kotambola te siko tolingi tovivre nde preuve yango te matoni fumukimbangu aza koloba na bayini bolingana loposo mwindo bolingana soki tolingani biso na biso mapamboli ekozonga soki bolingani bino na bino pamboli ekozonga omoni lofo bolingana
pongu ya tata mokeleza na kati na bino mais siko kombo ya yezu eyaka awawa ekaboli batu biteni lelo bomoni yango te kezo kabola kaka alors ndenge ni tokolobaki ezali lobiko mutu na mutu aza na kondima na ye kombo keza bongo kasi toyeba nani azosangisa biso lelo corona kuna na poto crise ezokota na poto Congo distraction Afrique distraction so nga nazotuna peuple congolais soko oza spectateur ozotala bapoliticien soko bapoliticien ntango bakozwa bacoupe na bango bazwi bambongo na bango oyo bino bofuteli billet ya kokota stade mbongo bango bazozi yango tofutaka na bataxi te billet ya kokotela na stade yango na kofuta bataxi mpo nyonso bofuti bango batoki yango mpo na bango na bolambo na bango vaccin pe si ndimami bango siko bakosuka ndenge bino population bokosuka ndenge vaccin bavaccinaka bato oyoyo d'abord vaccin mpo basala yango il faut baprélever bamicrobe bongo basali nango vaccin siko bango moko ye virus wana nano baprélever ye te bongo vaccin siko bakosala ndenge moni makambo ebombami eza ebele na mitema ya mindele mpe makanisi ya bamindele oyo bayindo ntango bakoyeba yango bakoya kosutuka nzoka mfumukusa azalaka na raison bandaki koyebisa biso boye ntango mbala mosu ekozala total kasi ekozala esengo bomilamukela yambo tozonga po biso toye kosala mosala na biso eloko nyonso ekowuta libanda kosepela na yango te omoni mokolo moko mama moko akendeki na wenze ake kosomba mwamba me mutu azotekisa mwamba wana abengi apesi yango kombo liwa ya mpuku telema mpuku alakolia makayabu na misunya mama wana na bilamba mama wana asombi mwamba wana ye nango na ndako atie siko mpuku soki ayeba eke mwamba wana eza liwa na ye melaliaka te siko Congo Afrique eza ya bamindele eske boyebaka ke mpona nini mindele bakontrolaka na badirigant na biso mpo ani bazobenga badirigant na biso ke boza bamiyibi mpo bozwi mbongo ya eta na bango Belgique, France, États-Unis, Allemagne, aloba na yo congolais, to malien, to président moko boto dirigeant politique moko ya Afrique, ke ozo yiba en fonction ya nini, sur base ya nini akoloba ke ozo yiba. Po kuna na bamboka na bango, biso ba africain to kokoloba. Lelo Belgique azoloba Congo asala noki abimisa gouvernement. Mais bango kune pas na bango basali plus de 3 ans bazaki na gouvernement. Plus de 3 ans sans gouvernement. Biso to lo baté. Biso to limité lo babi en tant que qui. Yo za subordonné. Ko lo baté. Esclave lo bakana maître. Encore ba na maître. Donc tout se libérer na spirituellement, politiquement, ou scientifiquement tous à la makasi. Fumu bolimbisi. Apparemment ko kabino ko ba motema pasi, incompatibilité ali makasi entre ngambo ya molimo el spirituel na ngambo ya bayi politique. Bato mosusu baloba fumukusu ba telemisaki nano eteni ya religion po batalaki mingi politique. Toyebite lelo bokoloba ngo ndenge nini bino bokokoba kozila moto politique ala muka to bino bokokenda mais soko bokomi mosika makasi eke moto politique akoki suko tia loboko te bosimba ye botambola longo makambo ngo sika ekosuka ndenge nini malobo mboka bino fumi po eza kopesa biso en tout cas vertige soki boyoki vertige si kumbeza na bikambo tobandaki na el spirituel po tolobela religion tozalaki kozela te bapaster bavutuka me tozelaki population na bapaster
baimam bamwani bayoka nini eza na makambo etali religion bayokaki tokoti na ele ya politike na politike mpe tolobi tozoloba quand toyebisaki bino ke tokomaki na esika oyo sikoyo tozokota na ele scientifique oyo sikoyo tozosukisa na ele politique ndenge tosukisaki na religion do bapoliticien bayoki biso toute tendance confondue toluki te bavutuka me bayoki toyebisi bango politique bozosala bozoservir mindele bokokoka kobongisa mboka te bokoka mpe kobikisa bato te bareligieux mpe toyebisaki bango bongo bozoservir na bareligieux étrangère eloko moko malonga bokosala mpona population oyo bino bozokamba eza te sikoyo toye na ele scientifique na ele scientifique tokosatake na baprofesseur bolanda émission moko tokosala na bilenge na émission bilenge po tokolobela makambo ya enseignement kuna donc tosilisi na balamuka basi bayoki ti ndenge eza bongo bayoki mpe bayebi notifie na mokili ya molimo kuna banotifie bango bayebi makambo mfumu kusala baka moto abungi te ezala ex majorité na ex opposition bango nyonso mutu te abungi biso atako bapesaki biso coloration ya kozala kabiliste me bayokaki biso kaka sikoyo nde bamosusu babandi kososola na ntango président Chilombo akomi président ntango tobandi kolimbola te ye moko mpe aza na morceau makasi parce que population eza koapuye ye te elingi koloba nini kokanisa te so bato bazobetela maboko nde apuye yango wana pole meme bato babetaka kaka maboko bango wana babalukaka babinelaka mobutu basalela ye banzembo tisuka nango bango kaka bato babambaki donc mindele kaka na nsima po population e apuye président de la république bozwa bamessage na biso ata ntango ya président honoraire tozalaki koloba ntango nyonso ke yo tino loneli matembele te epai na yo mpona président wana moto abungi te ekasi yo obwaki matiti ozobenga leta ya kolongola eza discours alelo te omoni tel ministère ezosala te bolanda na période ya rais kabange tozoloba tolobi ministère statistique ezosala te ministère ya santé ezosala te eza lelo te rôle na bino bozosala ngo te mais parce que bato bazalaki kaka na kodiabolize sikoyo soki olobi te eza ye te wana nde balobi ale mbongo epui eza na motu acréya lisolo wana ya kolia mbongo lelo mpe soki likambo moko ebebi balobi président Chilombo soki biso tolobi te eza ye te olie mbongo komi na ngambo na ye lisusu ekozalaka bon mais bato na badon na bango nde kosunga mboka etambola liboso bonga na ndimi te ke bamissile balistique oyo ya Corée du Nord ke président Kim Jong-un moto asali yango ye asali yango te ye alobi kaka toza na programme tosala mandoki mpona kodefendre mboka badon ya mboka nde esali badon ya mboka nde esali sikoyo badon ya Congo ekosala mokoloni badon ya Afrique ekosala mokoloni séparation ya 1960 korécupere bapoliticien bake Gombe batiki peuple na cité liwa esclavagisme continue donc sikoyo baza na politique baza bamindele ya loposo moyindo baza séparé na population azokamba donc omoni pasi place ezali bino population ntango bozoloba te tozozela président alesa biso malamu meme bana no na ndako soki ekomi kaka bongo surtout bana mikolo ekomi pasi donc koappuye président de la république il faut congolais nyonso akota na mosala nesongi ya nzela matondo ndenge bondima ye kopesa biso ntango malgré misala miike oyo ekokangaka bino ntango nyonso tobendi mpenza suka ya manaka na biso maloba na peuple congolais
biso tobokola bayimbwa tango yonso na yaka kotia bilei liboso ya yimbwa na ngai ata yebi nga mokolo na ye matiaka kaka zolo po sosola na eno jari ya biloko nga na pesi ye mais pas ya ba congolais to bandi na première république bayeli bayindo soko politique moko soko na sani ya maboma balei deuxième république troisième et quatrième lelo to komi na cinquième soko ba mbeba ya 60 eza ko ya lelo et s'installer peu Dieu sika et kokisami bayindo ba congolais bazé ko ndima bakaba penza bon somi na bango monsieur Ganzila ata na mwa minute bibaleto misato bokolo bana ba ndeko ba congolais na bana bango omoni kokamba mboka wa Congo eza PTT etelo na église donc etelo na mangomba classe na mangomba liwa ya bayi distraction omoni lelo bato baza kosala politique bauti na ekole wana etangisi bango religion maye nyonso formation oyo bayindo bazwi yango wana nde eza liwa na bango ebi na kopesa bino ndakisa lelo na bamabota bazolobela bino démocratie ntango nalobi ke président de la république aza na mikakatano na kopesa bino kaka ndakisa moko président de la république akuti bafilme basérie ma famille na Nigeria mais mpona nini basali bafilme wana mpona kodestabilize bafoyer mpona kopekisa bato bazonga na bokoko ntina bafilme wana mibale ya banigeria na ya basérie ya mafamille ebotala basi nyonso baza kolanda basérie ya mafamille comportement na bango na bandako na style ya biema kutebeba omoni yango filme ya bacowboys oyo tobengai bacowboy eboti banditisme bayanke bato bakomi badirango bakomi kotelemisa bacole bahercule wana kuta artérophilie baza kosala kipomba wanted bajango tire le premier tout ça bafilme James Bond nde eboti baassassin bazolakisa ndenge nini ya kokota na ndako na revolver kokotela bato na bandako filme wana bafilme pornographique ezolakisa bana kindumba ntango bozotika yango ekota na kati ya mboka bafilme wana basali yango mpona koya kodétruire bino botala bachele soki bachele babotami na bani bana basi bakomi kolata lokola babiloko wana ya bafilme Nigeria wana epi soki basali ndenge wana bokomona siko bilamba wana ekoti napesa bino ndakisa moko moni makambo ya kobongisa Congo moni badistraction oyo ezoleka makasi eza pasi yango wana moni mundele ntango nyonso asali distraction ya politique asali distraction ya musique asali distraction boye azongisi remède spirituel mbala moko nyonso tozopesa lelo ndakisaka likambo ya corona bateste entraîneur ya Léopard Ibenge balobi aza na corona na quelques joueurs la veille ya match ye moko asali nini vidéo alobi tenga naza na nga malamu. Bonjour à tous. Un petit réveil matinal tout en faisant du sport. Au monde nazotoka malade azala bo. J'ai testé positif mais j'ai aucun signe, j'ai rien. Donc aujourd'hui en plus, je me suis couché assez tôt, je me suis réveillé tard. Donc il y a très longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien le matin. Donc je me porte bien. Bon dimanche à tous. Je vous embrasse. La communauté congolaise ya Cameroun et Tomboki. Même ya wape ba boyi mala moko makamba corona. Sikoyo taka même appareil yo ba testaki na yango entraîneur ya Léopard na ba joueur 2 ou 3 jours après ba yenango lisusu alors que balobaka au moins 14 jours. Mais ba yenango après 3 jours appareil kangi miso. Emoni susu corona te habite aza bien kende. Kokoche match. Eko kote ba
Congolais te prend le non. Même na appareil en ce que les a triqué. Appareil Bossani. Abosani ke atesta ki entraîneur Ibenge achaka est positif. Azongi non to si po sauter. Non to si po sauter a commis négatif. Était. Donc bomoni biloko oyo wana toza ko limbola pona Congo pe pona Afrique eza pasi. Remède eloko ni tosengeli tosala boyoka na liboso ya religion africaine pete ya binoki biloko nyonso eutaka libanda ifo bokebelaka botala mwana na yo akomi komela cigarette nani alakisi yango mwana no akomi ndumba nani alakisi yango po mwana tanga bimina baninga ke kotala film ye akolinga pratique makambo na internet bakomi kotiela bino babiloko wana nyonso mama ovandi na bana totala série. Mais la série mobile ya zokota moi c'est le biko faut pas m'en vouloir. Mobile tanga zokota wana na ndako kuna na série. Abi faut pas m'en vouloir. Attends, je viens. Sikoyo mama zotala pe film amu tata sikoyo akoti pe na ndako. Oh madame. Attends là. Il n'y a pas à répéter qu'à français. Ah, dans le bien français, zela na zoya. Nasili sana no film. Tata vanda likolo ya mesa le bima madame yako se non. Parce que film était hier. Moi c'est à comité tina mobile. On dirait ça la makasi ya kobunda na mobile. Inférieur tant non ça comme akateti libosa supérieur. Boyo kanyesi. Donc, remède des amis, changer le système éducatif, pour bondissa ma matali et religion. Peut-être que c'est un dirigeant na biso. C'est un dirigeant politique pour bango ba décider. Botala histoire, bo remonter cours ya histoire ya mboka na biso. Ya Afrique pour boye besika to koma. Des remèdes na kopesa parce que na ngonga oyo ceux qui na lobi bo pekisa ba filmer kota wate nani akopekisa ceux qui na lobi biloko akopole kota ka wate nani akopekisa et lelo kutu ebele basi na bango na bana basana nkuna mikida kota tozo préparer ate eloko moko te alors biso tosala nini remède boyoka biso ceux qui attendent que biso te bouti na boko alors yango ezola kisake mundele atrikaka bomoi na biso mokolo na mokolo pe oya kolinga ko défavoriser bomoi na biso akusala nkala mbala moko ndenge nini muindo telelo akoki azonga observateur toi tikala observateur na mabele na ye mokonzi toyebi te awa penza tosilisi ngonga kasi lokola litoze liboso ya mokonzi tolingi bobakisa nano lisusu tokoloba bango matabisi te mpo nini tosengi kobakisa mpo tosimbaki tokendaki na koconclure tosimbaki likambo ya conscience mpe ya bososoli lelo bato bazali kokenda wenze asombi mwamba mpo akenda kotia na fumbu wana asipose fumbu wana kolambela moto azali diabétique me nzoka na wenze bakoma koninga fumbu wana mungu oyo kokoka mpe na bilei sa kotia mungu me baindo soko bilei wana ekomplike sante ya diabétique na ye na ndako akokanga ndoki makanisi ezongi biso nyesongi ya nzela tolobaka baze océan tango yonso toyaka na eloko yango to rapidité tokuti kosopa ata 5 litres moko mbangu totoka na ino lisusu 5 litres yango mpo tokenda na suffisamment na réserve ti tango tokozonga lisusu na ndako ya mokonzi mpona manaka mosusu matondo mingi tokoliki ya nde tolobaki makambo nano ya bamangomba wana omoni eza pasi mpona nini mondele akela phénomène ndoki po yende akela yango phénomène ndoki
mpona koambrouye piste ya bamabe oyo ye asalaka biso soki alesi biso biloko ya mabe lisolo eza molai bamikolo babima bandoki mpo mindele bazali kokende koempoisonne basource ya ebale nakoyebisa bino eloko moko parce que ebele bayebi te phénomène ndoki ndenge nini bamindele bazali kokela yango me nakopesaka mwa songe awa ebele bayebi histoire ya badie donné bazalaki bato moko bayaki soit disant baza baspirituel bakanga bandoki nzoki ezalaki programme moko mondele asalaki mpona nini mpona kokombola bisalelo oyo babengi œuvre d'art bisalelo oyo bakoko na biso bazalaki na yango mpo bakende na yango na biloko etikalaki me badie donné oyo bazalaki kosala ndenge nini badie donné bazosala boye bazwi bokale moko to kopo moko atie mungwa na pulukanti do pulukanti c'est l'anglais achango akaboli bangambo nyonso mibale kaka na eloko moko wana soki sani sokopo me mingi naye na kopo mpo fo ezala na kati sikoyo aye na mboka alobi mboka oyo eza na bandoki sikoyo toni tokanga bandoki alobi nyonso botandamana batie mai babandi kotia mungwa na mai wana baningisi bato bamelaka sikoyo yesi akanisi moto oyo ya kokangaki ndoki ngambo azozwa mungu azopesa ngambo atali tato aza na libandi ala azwili ese l'anglais ala acheli sikoyo yozo mwana ko azozwa kaka wana yozo kansaki bato nyonso bazomela oyo omeli nzoka yo omeli se l'anglais atali moto aza na suki ya pembe acheli se l'anglais atali mwana aza bien acheli mungu atali moto alongwa mino acheli se l'anglais donc ndenge asali bongo sikoyo bino bokanisa euti kaka na kopo moko alors bato mosusu baleki mabumu te bino sikoyo boleki mabumu sikoyo ndenge nini nanu yo moko kondima te koza na kindoki sikoyo yo alobi ke oza ndoki ndima ale kotana na mposo mingi bazala kopona mingi bamikolo mpo babiki bamikolo bato bazali kobatela biloko ya bokoko babikeko bisalelo tozalaki ale pesa nyonso pesa akoposa bino azwi mwa ndambo oyo bamoni ke eza mwa ntina mpenza mingi te batumbi ale mosusu bamemi yango ekotondisa mpe mise atervirin ntango baaction wana esili sikoyo bakomisi bakeli bato moko baantiquaire mpona bazwaka biloko ya kala ekendeke ezosala bamilio na poto sikoyo tala na nde bazokanga bato na bandoki mais alors qu'en réalité baza bandoki te bakeli bato moko lelo baya kokundaka babiloko na bango bakundi bango baye kolongola biloko baya kotyaka ngo na butu donc masolo eza milai mpe minene alors lelo sikoyo bato bazolia biloko ya mabe baproduit mosusu donc soki tokoti na côté scientifique te ekozalela biso pasi parce que eloko moko osengeli boyeba so boke na bahôpitaux nyonso na badispensaire apart oyo ya miniature mais batya bapareil moko kuna kombo nango microscope ata basali yo bapesi yo kisi ya fièvre mais faut leka na examen mpo batala microbe nini ezotungisa donc moto akokufa na maladie tel microbe nde ebomi ye eke kotouche bapoint tragique na nzoto etouche motema etouche poumon etouche mutu mais bakobongo nango kaka no tiber wana euti na bandoki mais tuberculose kombo kaka wana euti na mundele siko comme tata mwasi mais sida mundele mutayena mais siko te wana sida wana ya kindoki donc église musala nango embrouillaka piste et ba scientifique na biso bazali incapable ya koyebisa batu ke penza ba maladie batu bazokufela ezali plus scientifique que spirituel mama oyo avandi na salite yo ozoleka nano komi esika salite wana ezali te soki mbala liboso oleki gaz wana mopepane ekoti ebeti yo na zolo esali yo pasi oleki mbango mais nakoyebisa ovanda kaka wana 30-40 minutes 1 heure de temps solo wana ekomesana yo esili te me nde omeseni
omoni ndenge bomona ka ba mama na papa na solo wane message ko ndenge meseni solo ezalaka nini po to limbolela bino batu boyoka ka solo ezali ato yoki solo ya wese yebaka bien évaporation na mon pépin poussière ya zongo nde ezomata soko yoki solo ya mbwa pola poussière ya eloko wana nde ezomata siko soki ekoti yo na zolo bokakola ngai bino bato bozolandanga boyokelaka solo na ebandeli ya zolo to boyokelaka solo kota mongongo te solo sekoti na kati mosusu kute kangamaka neti omeli yango mele ya mwana sikoyo bososola ete ntango botangaka na kelasi les 5 organes de sens guna odora botangaki yango na nzela moko omoni donc mpono détermine ke eloko eza solo boye solo ya eloko boye il faut yoka guna yango solo eloko epola posi oyoka basolo eloko epola alo soki oyoki solo ya zongo seke ogute zongo omoni alors soki oyoki basolo ya babiloko wana soki microbe basubstance wana ezokota na nzoto ezovanda lobi wana ekolia yo nzoto bote moto nano alia fumbwa te ndenge solo ya fumbwa lofoni ya fumbwa oyoka gu ya mwamba na yango fumbwa ntango sikoyo koyoka solo solo ya fumbwa mpo ye kobeta alors solo ya faraka mpe eza gu ya faraka donc oliaka yango moni alors bamicrobe wana ekotaka bamamana mais lokola bango nyonso ekoboma bango nzela moko te ça dépend ya baanticorps ya mutu na mutu alors bakokufa na batour soki ezalaki bakufa bango nyonso mbala moko mbele fulu mutu ebomi bango mais lokola mosusu après 3 mois mosusu après 6 mois mosusu bafandi mpe bipai na bipai nde ozoyoka ate bandoki ya famille ate tata mwasi ate noko ate yaya ate mutu batekisaka na ye atieli ye biloko bwese somona nzoka sali te wana alors na biloko ebele oyo bato bazolia esi ebeba na mikili ya poto ezopesa babokono ezoboma bato alors natuni motuna na système oyo kaka ya mabe oyo baza nango na mboka soki biloko mabe elingi ekota na mboka na biso eke bake kocorrompre na baservice ya contrôle ya biloko ekokota to ekokota te natuni kaka motuna moto azolinga atonga ndako ya kitoko baprésente ye ebele ya mbongo ke nangi nakotisa biloko na ngai akokotisa to akokotisa mpo ye azwa mbongo na ye atonga ndako bato babanga ye atambola na motuka cher yango wana il faut bato bazwa conscience ayebake omoni zolo ndenge ezali mpona explike bino malamu nzoto ndenge eza boye tata mokeli abongisaki eloko mabe monguna azoya ndenge azokota OCC na garde frontière nde zolo ayokeli yango solo na musika bopusa yango te eza kitoko boya nango me ndenge solo ayoki yango eza kitoko do garde frontière douane mpe fo avérifie oui efuta douane fo batala yango moni donc OCC bakosala na douane zolo ayoki solo eloko wana douane avérifie eloko yango soki eza yango wana toyokaki solo to ndenge bolekisa mais sikoyo basalaka ndenge nini corruption mpe ezalaka ntina solo bafutaka mpe avocat omoni baproduit oyo ya kodesinfecte nango ndako soki oyoki yango batie nano malasi nango te ebeti yo voilà sikoyo mpo bacorrompre bazwi parfum batie omoni sikoyo ntango yokoyoka solo lioyoka solo ya baproduit wana toxique wana ezokota oyoki solo parfum ndako nzoka produit bacorrompre zolo donc batiango avocat zolo ayoki ntsunga mais ayoki te toxication ya gaz wana oyo ezobima na baproduit wana bozomona alors normalement na bafrontière ezala soldat to babengi garde frontière
ezala service ya douane ezala service ya contrôle il faut ezala bato baza conscient pe consciencieux po ayebi ke eloko mabe soki ekoti ekoboma bandeko na ngai ekokokota te nakokokotisa ennemi na mboka na ngai te il faut nabatela mboka na ngai parce que moko kaka ya ndeko na ngai soki akufi eza perte monene mpo na biso mpo ndeko na le mosu mutanga asalela biso avion mutanga asalela biso moteur ya masuwa ye mutanga asalela biso eloko boye ye mutanga akadécouvrir kisi ya boye mpo ekobikisa biso na boye siko akufi parce que akotisaki eloko mabe donc tokomisa bato baconscient nde mosala oyo nesoni ya nzela baye nango tozobundela butu moi eza bolamu ya bayendo mpe bakongole nde tozolakisa bango mfumuki mbango mpo soki kombo ya yezu eyaki ezalaki liwa mpo mindele bayaki nango babomi mpe baboteli biso mabele tata mokeli na bolingo na ye oyo ezangi ndelo akaniselaki biso atindeli biso mfumuki mbango mosekusi na biso ye nde bomoi oyo tokobikela matondo mingi tolobaka yango ntango nyonso bolandaka manaka ye sans tendance et sans parti pris mpo nini kaka biso nde foto témoigner mayele bwanya ya nesongi ya nzela mfumu kosoki ya monzala mpanda na ngola te nayebi bino mpe botémoignaka mais mpo nini bozali koyoka soni botémoignaka na nsima ya mokongo batuni motuna awa soki ozali kotonga ndako baye kokorompre biloko ya mabe kota okozwa etikali motuna okozwa to koboya mozali kotonga ndako mosala bapesi bango kozongisa conscience ya bayindo yango tolobaka mokobi bongo misala ya 1921 biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezalo mabota mabino tokuta nimbala ya sima na manaka esusu matondo Moino agana patiego, agana patine